pour connaître celui qui aime Dieu et celui qui n'aime pas Dieu. Mais on l'a toujours chassé. Vous savez qu'on a beaucoup chassé le diable dans notre pays, mais il n'a jamais quitté. Mais quand est-ce qu'il va quitter quand donc, tous ces gens-là qui sont en train de tomber sur lui pour le chasser, on a souvent envoyé le feu jamais, le feu qui se déplace pour aller à... C'est n'importe quoi. On ne peut pas continuer à chasser le diable parce que ce Dieu sur la terre, il serait toujours là. Vous le chassez aujourd'hui toujours là. Il n'y a pas un temps pour chasser les démons. Il n'est pas notre ennemi, ce diable-là. Mais comment il s'est entretenu avec Dieu au sujet de Job? Mais Satan, je vous vois comme cela, où allez-vous? Il a dit, je suis en train de prendre de l'air. Vous avez pu remarquer mon secteur Job, il dirait, oh mais non, Dieu sait pas si vous lui avez tout donné. Certains fois, il ne peut pas se détourner. Il dira, mais même si vous prenez tout ce qu'il a comme bien, il ne pourra même pas. Il est fidèle vis-à-vis de moi. Le diable a dit, non, laisse-moi un peu le temps d'aller un peu le tenter. Vous verrez qu'il va se détourner. Dieu a dit, non, bon, je vous autorise de toucher ce qu'il a convient, mais ne touchez pas à son âme. Voilà comment le diable obéit à Dieu. Il a accepté, il a obéi à Dieu. Il est descendu, il a frappé Job. Il ne s'était pas détourné de Dieu. Mais maintenant, le croyant d'aujourd'hui, s'il perd tous ses biens, s'il perd tous ses enfants, il finit par quitter directement, automatiquement. Mais Job n'a pas quitté. Il n'a pas lâché prise. Il a dit, mieux vaut que j'aille le rencontrer aujourd'hui. Mais les habitants du monde, du monde d'aujourd'hui, ils se focalisent sur le matériel. Étant donné que Jésus avait bien dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout cela vous sera accordé par-dessus. Mais je ne sais pas comment les gens sont en train de voir les choses. Donc ils enseignent aux gens l'abondance, la prospérité, et acquérir les biens du monde, mais on finit par quitter d'un coup. Subitement comme cela, on quitte, on abandonne le tout sur la terre, c'est dommage pour nous qui sommes habitants du monde. En fait, vous aimez aussi les éloges que les gens parlent dans les mains de vous. C'était comment quand vous avez vu le gouverneur Kimbuta au stade des martyrs en train de parler dans le bien du prophète? Vous étiez très content. Mais c'est un enfant de Dieu qui cherche aussi à sauver son âme, c'est normal. Mais les éloges, je n'ai jamais aimé parce que, bon, ça n'apporte rien. Qu'est-ce que ça peut rapporter la vie de quelqu'un sur la terre? Rien qu'avoir l'amour. Quand nous avons cet amour-là, c'est ce qui compte. Prophète, je suis toujours en Liga, dans l'équipe Nabiso, parce que Namoni, tout est mis en bêta. Vita, Imana, Renaissance, donc l'équipe n'est toujours dans Mboka. Au peut pas dans mon conseil la fois passée, mais dans mon indiqué ma camarade des autres et bandi se confondre. Comme c'était mon copain dans la mission. C'est comme et là on a le grand joueur dans Boko, ça a été Batan et Belin, Kikongi, Kalala, Kidumu, Kakoko, Mayanga, non, l'ancien a duré tout d'abord la Coupe du Monde à l'époque, il faut féliciter. À votre époque. Donc 74, disons. Et ils ont quand même prié. Vous mettez là qui la carrière sportive, ils ont fait pour le temps. C'est sa propriété quand on a sa propriété dans Mboka. Homme politique, s'il vous plaît, vous tambola mingi poto nyonso boyo siri sambongo na bamboka msuna Afrique évoluer mais mongo epa na biso siko ba ange likolo nde ba ya ukita kuboka bien to sambela po ba mindele bazonga ba ko bongisa ba ko ko bongisa te po ba yebi keso ba bongisi bo benga na bango mais banani ba ko bongisa siko mboka na biso tato kufa mais mboka eteli propre eza honneur pour na biso ke mboka eza la kabo salité bamboka ba village natal nzela impossible mais batambongo pe bazali mbonka ya ba ambiance ya komela bo ba mela kana baba bo mulite bozo bebiso
ka komela na komela beaucoup za mukolo mosusu sanza mbatomela sino na babierte tozwa quartier na biso tobongisa nzela na biso mikolo nyonso na pokwa komela na komela mais est-ce que tozo comprendre makambo tozosala tozotikala mboka suka na monde entier mboka ya sale koleka un jour toyoka su na question d'un champion na TV5 toyoka susu quelle est la capitale le plus sale du monde va répondre encore Kinshasa bakinois ndenge tolingi Kinshasa te onga naza congolais mais vous aimez pas votre pays ozo salir pays comment vous ozo mibenga congolais parce que olingi kutu Congo te banani siko baya kokomba tobenga bata pays nini baya kokomba la biso mboka na biso écomisalité et ça me fait du mal et banzela kutu n'en parlons même pas tokenda toujours à liboso na Angola. Nous avons trouvé des routes totalement en état de délabrement en Angola, mais tout notre pays te salue 5 ans. Tu es Angola na ba autoroute, na banzela likolo, na banzela et tongani a modèle ba congolais bokende kana ba mboka en Afrique du Sud. Nous voyons même pas ce qui se passe dans d'autres pays. Mais sur la biche zoka na makana ba pays mais so yena mboka na biso alors kuna na mboka biso to fungoli biso mboka baninga kitoko bon tiko bango babongisa banani babongisa bango si eux-mêmes mais qu'est-ce qui empêche biso peto bongisa to so skipaka kolia kolata komela nzamba osambisa biso na mboko babita ya Congo biso tout devant Dieu nous serons sévèrement parce que tout ce qui peut kana nzoto kufa ketikala stila ke limo ke longwaka quelque chose mboto sanango to embellir mboka na biso to longola lokoso ya kolia komela nde ba loba kolia komela ko sabalala kolata ba sapeur bon style ya ba ngana monna ba sapeur américain te na moni ba sapeur ba européen te mais comment bola saka bilamba vous qui êtes des sapeurs botinda ka moi ata moi mbongo na bo dépenser na basap ata moi $100 et rien à Congo batike ba dalete nzelo ezangi to chememba ata ba brique ya kuite na banzela margito zangi ba gudu na bosala voilà c'est devant boru ki ngata moi compacteur na moi bibendia ko taye ba mabanga to bo ata banzela ya mabanga banzela biso za ko beba mes frères et sœurs banani ba ko bongishila biso banzela tala Kinshasa c'est dommage. C'est dommage. Mais là, on a associé un peu. Non, mais qui coûte que le chai école de Kito, que je m'en ai quitté, malgré Mbokango, même Mendele Bazai, qu'on a battu, Banda, Moué, ça qui vient de Essilinos. Nous avons mis aux hommes, ça école, on a 8 ans et comme mon nène, na c'est comme un peu la somme internat qu'on a tonga et c'est la école bandere batika la kotonga ba internat et tika la kaya ya konzuluka ndenge wana on réhabilite pas mais tout ça pas ndenge nini en tout cas ba congolais tout ça passe. On essaie de faire le nécessaire mais quand ça salon mais binoka sika bozo komba salon mutameli ma ya bwaki bo ba yola tsanil ba e bango ni ba ko bongisa Congo mais quelle mentalité mais quel comportement mais quelle pensée démoniaque mais to bandi ko bongisa batunyo so ba kota ba bongisa po ba pa ya ba ndia ko kuta ka baningisi pe mutu d'autres c'est to sala quelque chose qu'un jour na ba pa ya ba kota na Congo ba sentir mon poto to vana bomoni ba chinois boti na Chine ba ota la place ndako moko immeuble moko batongi ya sika batali ba ju ba photo ba zan tourisme tous les jours na Europe ba Europe bo pays bo balongo ya pays bo ba kan tala kande ba bongisla nzela moko place bo nzela autoroute mo place bo bazo ba photo ba kanga ba photo mais est-ce que c'est dommage tourisme ba onda osala ka ko tala ka ba bonombo esili tourisme ya otala nini susu pour tout ça sur la quitate bah ici nous copier tout mettre en pièces bah ma plombe que yango ils ont continué bah université va continuer mais demande d'emploi où est-ce qu'ils vont demander leurs emplois mais c'est dommage mboko za ko s'enfoncer alors va faire sa faute ya ba consumer bisope population tout ça la paix makamboza malamu kofinga eza solution te faut la sa culture ya ko to ça
koto sande eleki malamu potang bozo to sanane nzamba zo sepela bazo ki sabino mayele koleka oli ko bando sala désobéissance inutile et zo distraire bino et zo peut sa pro bazo distraire bino kanda alors kanda wana pe mboka zo contre ko s'enfoncer dans ndinga mabe. Je demande pardon à mes confrères qui sont en Europe bota la pays na ba Afrique du Sud bien sûr tout en Afrique du Sud mais on a tika ndenge mususu na ko kutandenge mususu ba immeuble ba ndako moko on ngana tika tena ko kutango mais ils ont continué ko bota malikola mais c'est dommage na RDC c'est dommage na Kinshasa mes frères sona lobi mabe boli misanga mais na sengi pardon ba combattant sona lobi mabe boli misanga mais on a lobi surtout tali mboka na bisote to tika yango kala ya mabe toujours mabe mais bazo to bongisaka ko lata ko liana ndako kate ndako propre mais libanda très sale mais mundela talaka libanda ndako neza la propre mutosa koleka anisa mutu balabala neni yo c'est la propre ba komba ka tous les jours ba balabala oh c'est dommage la mboka Congo toza kufa toza batu vivant mais to kufa na biso déjà ndenge tozo vivre na mukilo donc pareil mana banyama na zamba so bamdele pour na pesa bon réseau so ba kola biso ba nègre pour moi na féliciter bamdele bazana raison parce que chez eux tozo mona to tambola rapet to vandi na mabele to lala to sala ba clip ya ba musicien nyonso kuna na poto ba musicien to se focaliser ka ko bina te ozimombo to sangisa to bando place to bongisa nde ba West Africain basala nde ba rab basala ba Marocain ba Kongola kambongo ba Kongoli ba ke mboka boy place to tiki boy to tonga na mboka na biso ndenge wana mais chez nous nde ba kenda kona kolia kolata komela kolata bilamba sap à l'épreuve bando l'accent de télévision ngana l'équipe batnos na kolata mais qu'est-ce que vous avez fait même na lupa on a bino même liboso ndako na lupa on a bino peinture ya kitoko on peut le faire. Tout faut se focaliser quand na koliate na komelate ba frères et sœurs s'il vous plaît na mega ko sala salongo pona opesa bino exemple mais exemple en banda to banda ba finga ka terrasser so ba sali terrasser mais tala ka niveau nyos matiti na ba carton ya ba milk ba carton ya yaou etondi na kotonda ba milangi ya mai etondi na ka niveau mai ko koleka. Bientôt c'est la saison de pluie. Et tant que si caniveau na bino na bacarton, wapi na caniveau baton si bacarton, wapi lobby c'était hier. Même à niveau première rue, c'est plein. Mais na mi lobby mais est-ce que bateau bazaliawa bazar ya komona bien nyos bazar aveugle. Bientôt pour le temps kokota et inondation mai ezangi sika okende et continue bandako ba l'état tel biso makambol mais l'état est-ce que l'état vendre na place na liboso na ndako na yo kolongola ba carton ba moto ba est-ce que ba tala sika ba cha ba moto pona ba mata taxi tala sika ba carton ba bilangi ba nya vanda wana biso na Congo ba fleur na biso za milangi au vive auto nyataka wana milangi ba miliki ya yaou de ba fleur na biso me baninga bazo progresser na kwambelire ko cha ba peluche ko cha ba fleur ya kitoko la peuple congolais to musika mais parce que tant on a vendu que les Brazza qui cherchent à coup de Jacques Liboso mais quand est-ce que Brazza oh là c'est terrible gloire à Dieu surtout la muka bien sûr malam kola pambola et dans la autorité s'il vous plaît je vous demande pardon vous voyagez à trop bamboka ne se bokendeki botalaka mais quel exemple que vous tirez dans toutes ces histoires là sika bokendeki mikona mukolo liboso fleuve na biso ndeto tandi ba gratte-ciel ba building ya kitoko liboso fleuve c'est dommage sur na le vie prophète qu'on a gêné batu na gêné batu te mais na mboka na biso ça n'importe quoi les mboka ya mbongo pays riche mais pays sale un pays riche mais un pays très sale alors c'est honteux c'est dommage sur la gêné bino peut-être beaucoup ba azol aksanini propriété ba yembi mais ministère religieux boyemba ki kolomboka kitoko mais quand boyemba bilamba na musique na nzembo zoyembela bato babito yeminze mwanzana mais bistika batia babongisi sikomo basito wana ndeko bokomo sala mwa bakilto ya kitoko bon bistika musuto ko sala te to combattre to ko sokola te mes frères pasteurs
nous avons le devoir ya kobongisa mboko surtout bongisi yango te biso nde basali ya nzambe tokola liboso parce que na bapays mosusu baserviteur de Dieu babimisaki mayele na idée ke babongisa bamboka na bango. Voilà un peu mon conseil na so na bimabe pour excuser nga na mimonisi te na milakite mais toza na mboka penza ya mabe biso nde toza mabe biso bahabitant ya Kinshasa toza tellement mabe na bavile nyonso sachet na bamboka nyonso ville de moko. Voilà, merci. C'était un message de remerciement par rapport bato ya masano bomoni couple moni ndegeleke banani bayibi baninga banani ba